J'étais un magicien, j'étais guégué. J'étais dans l'occultisme, franc-maçon, en même temps bouddhiste et toutes ces choses. N'ayez peut-être pour défendre des démons. J'étais dans la magie et je me rappelle, l'émission a pris fin vers, je pense, 23 heures. Tant au chama seke boyo mo bi ke ndeno chaba da signe mabe. Osomon, ndenge na oche loko boyo da signe ya mabe yo mo faut dans la conscience. Mais par rapport il y a cause à la initié sans pourtant yeba il arrive à ka. Tout ça la magam na sentiment te. Toko ko ina mutu ti na niveau up. Nga kutne na za boye soki mutasali mabe yo yebi na leka nanga na lobi nanga. Nabanga nanga te na lobby parce que moi je suis prophète. Prophète aza mutoyo, il parle que la vérité pour sauver son peuple. A se repentir parce que Bible solo bake nzamba lingaka liwa batamasumu te. Ndeko oyo alekaki na chaîne na ye musicienne wana walo baike no ngape na yoka ki ne choloba soko mone nani na otaki koyoka Trina na otaki koyoka na yoki lokola Jésus ye mo tabaki Jésus ye mo tabaki gege donc tu comprends qui te bon moi je peux dire il a que dit la vérité. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino Mbote mingi balandi so ya Chebiso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à la question. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozale belé beaucoup de l'émission na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité bosala rabiso na Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Merci na nyoso boko sala pour na Chebiso Télévision. 115 000 abonnés, c'est pas donné à tout le monde. Kalamingi te toko fêter yango. Toko c'est la toko na 200 000 abonnés. Nena esa ibino on va fêter. Donc Kalamingi te Chebiso Télévision TNT. Ya on a ko senga lisungi na batu nyonso balinga Chebiso Télévision TNT ko ya Kalamingi te. Merci na Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Merci na ingénieur Ardent pour la prise de vue. Mané Balandi, na pesi mbote bongo na sponsor na biso prophète Ezekiel, na pesi mbote na maman Daniela Ikomolo depuis Londres, maman na pesi mbote. Merci na nyoso ko sala otine nga quand même jipo lobaki zala e koko makala mingi te. Merci nzama pambola yo. Merci na apôtre Ikomolo na pesi mbote. Merci mingi na oyo bako benga bongo na pesi mbote Big Boss Patrick Muta ya yo ngwana. Lelo na emeli bino bongo prophète Ezekiel to kolobelani to kolobela bongo actualité ko loba na internet sur Moïse Mbiye to kaki gege et les kaki l'autre fois mais to moni vidéo moko eko circuler na internet Moïse Mbiye a ko témoigner kazaki magicien azaki mutabakisi à travers vidéo wana na yango lelo to bi to sala analyse to expliquer bino ndenge nini vidéo wana comme na réseaux sociaux to lemi ma pasteur Moïse Mbiye to bi teza solo to za solo te mbadi pardon. Moto na nzambe na pesi mbote. Mbote papa chic, mbote na balandi nyonso ya Chebiso TV, nzamba pambola bino, mbote pe na ba oyo balingaka biso te, mais quand même balandaka. Nzamba pambola bango pe. Moto na nzambe prière, ya mboto kota na mozindo, ya analyse, ya vidéo, ya pasteur Moïse Mbiye. Nzambe to pesi yo merci, yo permettre biso to la muka. Et puis, tu peux le sous merci pour l'opportunité au Pesibiso à travers chaîne YouTube. Tu peux sa lumière na ba onion sur la carte confusion. Tu bonde li bongo na combat Jésus-Christ. Amen. Amen. Moto Nanzambe. Actualité ko leka na internet. No mena ko linga bande ko balandi. Tolanda extrait ya vidéo oyo Moïse Mbiye a ko loba kaza magicien, aza mutaba kisi mutaba soloka. Et puis on se retrouver juste après pour tout ça la analyse et critique. Magicien, j'étais guégué, j'étais dans l'occultisme, franc-maçon, en même temps bouddhiste et toutes ces choses. J'étais dans la magie et je me rappelle, l'émission a pris fin vers, je pense, 23 heures. Et il y a une dame qui est femme
d'un collègue pasteur. Bane Rolandi, bomoni vidéo et lobby, pasteur Moïse Mbiye, à côté témoigner. Est-ce que c'est vrai que pasteur Moïse Mbiye, maloba lobby et zabongo to ba triquer vidéo yango? Moto Nzambe, lecture nous concerne premièrement la vidéo Otolandi, il y a pasteur Moïse Mbiye a confirmé que azali moto ya kisi moto ya soloka. Topé ba triquer vidéo wana. Bon, Nathalie lecture ya vidéo wana nde totala na bino awa. D'abord, moi, naza vraiment na respect makasi na ba oyo ba mibenga ke basale nzambe. Naza vraiment na respect makasi envers ye. C'est déjà artiste moko yé. Biso nyoso yo kaka to landaka ye. Malgré tout, moi ba makamuka ndenge bimaka. Mais moi makamou sous DG, il faut pas kocha sentiment liboso. Makamou sous soki eloko eza yangote, il faut que le bapé eza yangote. Nathalie vidéo wana eza coupé. Ils ont peine à couper, ils ont expression parce que tant à Zoloba, so tali dès au début à vidéo, parce que on a côté une chaîne naie pour ne pas citer son nom, na côté une chaîne naie, Nathalie intégralité à vidéo. Donc et c'est ngeli batu, ba d'abord si intégralité à vidéo, batali peine intégralité à vidéo, ba comprendre que non, tant à comment qui na place au à Zoloba, les gens m'accusent que j'étais utilisé au temps passé. Très bien. Donc, j'étais un magicien. Voilà. Azoko loba oyo batuba lobaki. Mais au moment batuba zuika vidéo wana bakati bisika oyo yemoko azo relater ba accusation nyos. Et puis na kati ya en fait batuba ba kezaki documentaire na vidéo. Très bien. En fait, sur tali vidéo, il y a pasteur a talisina bateau yo ba kizeye. Bateau ba lobaki sirié que azali magicien, gege tout comme ça. A talisi yango pe na moi vidéo moko boyi. Tomoni yango et après yemoko abandis ko expliquer bateau que nenge alekisi tant na ye il y a persécution, tant na ye ndenge ba critiquer ye, ndenge batu ba lobby mabe pona ye azaki magicien initié tout azo relater sikoyo lokola batu au moins sont déjà plaqué au mindu qui abi que non il faut qu'à déstabiliser yo souka il faut qu'à déstabiliser yo kaka donc bata mauvaise foi bazuka parti wana oh ye azo confirmer ba accusation batu ba lobaki pona ye azo confirmer que zaki makambo bango ba lobaki pona ye il relate son histoire. Bakati place wana bakati mususu kota zoloba si émission yango esukaki basuka ka mwa ndambo wana ba partager que voilà lui-même le pasteur confirme que il est magicien parce que papa to sala magam na sentiment te to ko ina mutu tina niveau up nga kutne na zaboye soki mutasali mabe yo yebi na leka nanga na lobby nanga na banga na ngati na lobby parce que moi je suis prophète aza mutoyo il parle que la vérité pour sauver son peuple mais eloko to yebi que vérité za na katité neti vidéo wana eza vidéo moko coupé intégralité ba ke tala na chaîne na ye bo mona que non il relate toute sa vie tout ce qu'il a vécu na bané tukolika na yete na porte parole na yete na zape défenseur na yete mais na linka ke na longola opinion nationale et internationale na kata confusion et puis na za mutu na yete na semble la peine église na yete. Très bien moto Nzambe kasi omoni bongo te na kata vidéo wana tokota sikoyo na mozindo na vidéo wana parce que il y a des analyses oyo bango basali soko otoyoki défense ya pasteur Moïse Mbiye pendant vidéo wana to monaki PCR Trina témoignaki to monaki batiaki image oyo ya ndongo na biso pe nani elonga na documentaire wana zali to monaki bato belé na documentaire pe babili na biso pe eza na documentaire wana mais koyoka sœur Trina ko défendre etabi na studio to lobela siko gege a lobby na studio tango batiaki voix ayokaki mo gege te mais aza surpris ya koyoka na clip gege bimi quelque part on m'a dit que motonaye ba à se défendre ma beto est exactement ma koloba to aloba ki bien te abosanaki
Bon, ngana oloba, omoni, étant qu'un prophète, on a une spiritualité, je sais que Gégé existe. C'est un esprit, c'est un démon, c'est un déesse à toilette, déesse à salité, bisika solo izalaka, bazami balé, bazana lave scori et puis Gégé. Lave scori, ce sont les deux jumeaux démons. Et puis Gégé azali. Oui, ça c'est logique. Mais, na yepete pour défendre les démons. Mais na lingi quand même, ko lingate ko bema mutu jusqu'au bout. Bandeko ndenge balaleli mutu coussin jusqu'au bout. Bon, ce qui kasi le pasteur a dans la relation moko sali relation moko intime nan Nzambe. Oh biso peut-être yebité. Après o batba imaginer ka sérieux. A se repentir parce que Bible solo bake Nzamba lingaka liwa batama sumute. Biso nyos to yebike to sumuka na mokilo. C'est Dieu qui nous pardonne. Mais batu bazu loko la faiblesse ya mutu ba comme si on loko la eloko moko bo ya gloire. C'est ça qui est maintenant condamnable. Sikoyo tango moni bandeko, omoni vrai sens à mot. Tango a prononcé qui onode ngana ebité. Tango a prononcé qui tango lobaki. Et puis yema on a expliqué dans documentaire wana na ko chapenza ba moi makambo siri wana te na penda na lumière makasi yango te. Mais ngana olobaka ke non ndeko oyo alekaki na chaîne na ye musicien wana walo ba ke non ngape na yoka ki ne choloba soko mone nani na otaki ko yoka Trina na otaki ko yoka na yoki lokola Jésus yemo utabaki Jésus yemo utabaki Gégé donc tu comprends qui te. Bon moi je peux dire il a que dit la vérité. Oh bango ba yoka ki. Vous comprenez? Il a que dit la vérité au bon ba donc à cosité c'est wana alobi ne vérité. Mais on a la ko loba et ça que soki mutaloba ki Gégé biso toyoki etikali bongo sans ya mot mais soki aloba ki yango te mais batu batika kozwa eloko koyeba ko mema mutu jusqu'au bout soka ça se repentir soka ça bongisa na Nzambe soki kasa tikale pe na kata makambango ce n'est pas la meilleure façon ko bomaye ya ko vieba ko publier encore ko booster encore sur ces points là oyo ndeko peut-être azalaki dans l'ignorance ou bien mot ya parole mot ya liloba parce que batu mususu bataka na prononciation facilité ozomona na yo défendre été je connais que Gégé c'est un esprit moi je connais oyebi pe na sala ba mission si yango na loba donc na ye ko défendre été mais mutu mususu ba ko dans la prononciation ya liloba alobi au lieu de Jésus bimi Jésus ezali Gégé ezali ozo comprendre ezalaka nango mais soki mabe moto na Nzambe na studio moi je connais na studio sur oyemi mabe okobandela 30 fois ingénieur de son azali soki erreur ezali na studio akoye so kata babongisi yango très bien avant que te bima bato ya yokango il faut pas rebandeli na studio bayoki est-ce que erreur yango to monyo mimbala liboso mibale misato mona tekeza malamu te. C'est ça maintenant ma baby si kezali ndé lobi ke toyebani bilongi mais toyeba mité maté ngai na ko défendre doctrine ya mutute o mutu ondimila te bamsu bandimila ka Gégé bamsu bandimila ka Satan bamsu bandimila ka Lucifer bamsu bandimila ka Jésus-Christ de Nazareth donc ça dépend ya mutu donc moi maintenant ma part on a na pas ça par rapport à vidéo wana bakati donc ezali documentaire oyo ndekwazo sala par rapport makambo akutani nango dans la vie il y a 2 ans passés au moins pas comme un niveau à kolobela si viol et kota viol tu es déjà kota viol yo yebi mais place on a ba 4 ba bien suivre donc ba continuer sur viol ozomona donc le problème c'est que ce qui m'a fait un peu mal pour battre tout ninga mone to leka bo to memaka mansi ya mokili pour battre ne to battre na zuba vidéo wana ya moi confession à pasteur non battre bi ke tala a confirmer magina ye boye battre ba commenter sur ça. Bon, le quoi la Chebiso, c'est la chaîne où il l'a dans le monde entier. Pour répondre, bon, tout passe. Il y en a qui le quoi c'est sincère. Mais toi, oh, prophète Ézéchiel a changé, a commis à côté, non. Donc, et là qu'on a yo qui m'a bé, côté Gégé, bisonne stoyo kango. Oh non, Gégé, toyo kango. Mais pasteur, mon prophète, voulais-je dire, est-ce que Moutou a vous avez initié inconsciemment? Par exemple, Nazuli Kanisineti, Nenge pasteur Moïse Mbiye, à ça qui va signer mon clip, Yaboye. Sans le savoir. Peut-être Yemoko, a yébité qu'à ça qui signe wana. Et yébimé après. Mais à ça initié, Namarama Moulili, sans le savoir.
mais hier au yebate et ça peut arriver. Et ça les logos monté et ça la maka par hasard comme ça sans que mutaï ba contenir et logo té. Prenons un exemple ndeto telemina yo a babi kanga photo. Yo zuma oche musapi oche boy. Boka nga photo boy. Oche boy. Sko yebisanga est-ce que signe na yo moko na nengo chango est-ce que ça ka sentiment de tino kanga photo boy bien il y a quelque chose où il a poussé au kanga photo. Donc ça veut dire que tant au chama seke boy yo mo bi que neno chabo da signe mabe. Osomon ndenge na oche logo boy da signe ya mabe yo mo faut dans la conscience. Mais par rapport il y a cause à la initié sans pourtant yeba il arrive à quand. Et ça na batu mususu moni aza initié. Mais yo mo ka ko yeba que non façon o vie na nga nazo menele non. Et ça vie moko na o mener vie moko bien té. Na o mener vie moko na o taper à côté. Façon de non mais la vie, façon de non c'est la makambu et ça bien té. Yo moko dans la conscience. Ya ko yeba. Ya ngomoni muto déjà comme leader. Il faut éviter un peu beaucoup de choses que créer moi trouble na opinion. Au moins na vandia. Na le kaka. Batu balanda nga ebele. So na sale lo mo ya mukie. Et loko ane kona ekokota na internet batu ba oloba n'importe quoi. Net eloko na latia batu bele ba benga batuni. Ka eloko kaka ozo mono Bluetooth. Ozo mono ingénieur na ngai wana yebi. Mais pour peut des équipes tout comprendre été mikola komika na eloko mo kwa. Ndeko mo atindeli ngai eloko na chango crochabi eze eloko budia bulu. Nabi oh eza Bluetooth na yebi yangote. Singa yango na litoi na chabu. So mutabengi ngambala mo na yambi. Ozo mena ngo Bluetooth. Donc, tu as comme la technologie. Donc, ça veut dire que nous prophète Ezekiel dans les Carabouis, nous comme déjà un homme public. Makamusu nazo ko éviter ko sala yango po aimer mabatu na moi choc moko boité. Au moins na mingi spiritualité to lobela yango. Donc to boya ko kota trop de détails. Net na ko ya boy awa jamais na ko le kan internet na lo bakeno nga prophète Ezekiel na voyant. Na banga. Parce que son abi na za voyant batu ba lobanini. Azanganga. Sola lobi ke nde naza boye nakoki kosala mutu délivrance na koti na molimo na ke na molimo na zongi pe batu ba osala nini bobanga mais nayebi ke avec Jésus-Christ de Nazareth nakoki kende pe na zongi na délivrer mutu mais nakoki koloba yango boye na internet te parce que d'autres choses ne peut pas dire ça au public. Ozomoyomi makamsu sur Jésus-Christ abane kosala yango en katimini na ba disciples. Azu 3 personnes mais on a montant de transfiguration abimisi Moïse abimisi na Élie. À Soloni na bango. Donc il n'y a pas d'autre chose, il y a d'autres choses que Tokoloba, Toko exposé en internet cité. Neti notre frère. D'abord avant clip bima. Je suis sûr que bazwa temps koyoka. Bazwa parce que jamais bako publier clip kaboye sans pourtant bayoka. Il arrivera même émission to salaka. Au sentir ah tes émission oyo net obeti et ko beta mabe. Tokata. Pourquoi tobenga ba monter? Pourquoi tobenga ba monter pour ba longola bisika mabe ezalaki ba sala eloko moko ezala facile pour batuba consommer bien mais tant au moni mutu ozomona abimisi crime moko boy alobi eloko moko boy et puis atike eloko wana eleka ça veut dire que il doit assumer ses propres donc responsabilité tant au mona makambe ko yinda assumer andima eloko oyo yemoko alukaki yango donc pour ngai na lingi vraiment na kota makasité moi mon problème est que non ce qui m'a fait mal que soit vidéo muto asali aza libre donc le pasteur là il est libre aza congolais aza libre yako loba soka monique obo akise yeza ngoti aza libre mais au monika batu babité pour tout détruire ce documentaire naie basion comme si que non le frère et ça na bateau ba vendre la coussin. Ozomona OK na bateau na balaila ka enzala donc baluka bisika nyoso donc nenga zawana ezo pese pe mayele so pas za na kata kibudi ya bulu so pas za na kata kibunzambe aye bande nini yako sala makamune tant zo le camp public parce que ça crée beaucoup de choses parce que tant ya sali ya vandi ne kimia mais biso ne tonyo kwa mara na ba question pour mutomo na benga so pese réponse te neti lobi mais moi zo soigner sanga il faut qu'on confirmer à sali confession à sataniste confirmer so confirmer c'est que yo posa sataniste maman yango likamu nini ngai na yoki na nga bon nde pesi nga lobi na lalite na côté na chaîne na ndeko na tali mobimba ya vidéo na bité eza yango te batu bakatika une partie nde ba nango pour kaka ba détruire ce documentaire ya pasteur. Mais ça peut arriver que batu moko boto yé moko pasteur le pasteur a créé actualité parce que ça arrive dans la communication
pour balobelaka toujours il y a toujours na terrain. Est-ce que il peut créer aussi l'actualité pour dire que il est moi créer le qu'on a bois qui on peut tout alors babino peut ba pasteur pour ne pas ghetto le cité gaillé nous va passer pour créer ba buzz au créer mon actualité mon bois qui na terrain pour balobela yo li solo. Bon, et bon, il arrivera dans le pays, bateau va baisse, moni, à quoi créer peu baisse pour qu'un peu bateau va attirer moins attention. Bah oui, il arrivera quand même. Pour n'engager, qu'on crée baisse et ça peut être bien té. Qu'on crée baisse, ça peut être bien té. Il faut toujours ceux qui les cambrent ça bon côté, qu'on le bakeno et l'autre boit ça bon côté. Ceux qui peuvent zali au lobby que non et zali. Donc un détinga dans ça boit. Jamais je ne peux pas créer quelque chose pour d'abord de un. Ceux qui le pasteur à Luka qui ou bien à Salaki que batou ba katama une partie ba créer les baisse. Parce que na ebisio que batou batali et loko wana na ndenge moko akosakana te ba consommer yango pena na ndenge moko akosakana te mais nga na osenga ke soki ya sali bon pas créer base na confirmer te na lobi soki eza eloko moko eza bien te ezoko détruire moko d'abord de 1 et puis biso to comme na bangambu parce que au moins temps mutu batinde lion ndetinga na vidéo na plus de 100 batinde na WhatsApp et tondi ka vidéo ka mo nga na comprendre mais au vidéo o ta sali confession ndimi et puis selon ngai ndeko soki réellement ça la confession est-ce que ça la confession devant la caméra non confession dali entre mutu na nzambe soit aluki ba sala nzambe ba banga nzambe pour les loka ba pasteur ba comme ba pasteur ya ba castel aux monde mais soki penal bien ça la confession est-ce qu'on y devant la caméra non akoluka nzambe ye moko bien ensemble combien de nzambe dans le Congo au lieu akeno luka ba terre pornographique au lieu akeno luka ba ta castel o ba mela castel na sima ya jeep aux monde donc ngapona nga eza iloko moko monter les frères, bon courage, continuez Moussano. Ce que Ozoloba, est vrai que tu n'es pas dans ces choses-là, Zamba Kangolo. Mais si tu le fais dans l'ignorance, Ozana Kata ignorance, Zamba pas au Sungayo. Mais ce que salon Yomoza, Oyebe que na salon esprit que na linina loba mensonge pour soigner un peu relation nanga vraiment Dieu akokuta na yo. Mais ngaponanga na yebike na confirmer te et puis na ndimité sur ce point là au gegeo nini o boaloba ki non mais ngana zo lobaka ki non soki mo kaza sincère que loko ya lobby za mo pambola yi mutuna ya suka parce que toko ke na suka est-ce que Moïse Mbiye mutapesa ke idée ya kosala documentaire wana a conseiller ke malamu to pe monde egmo créer des problèmes parce que il y a des choses où le ba na kata documentaire wana pe et ko pe ko isaï chargé de communication na itope moto conseiller na pesa ke idée ba ça documentaire ba résumer makamunyo sur les kaki eza idée malamu to mabe po pesi numéro to na suka. Bon, d'abord déjà Nakolobake aza d'abord tous un pays moko laïque et puis notre pays c'est un pays démocrate donc mutunyo so aza libre liberté d'expression ezali donc à défendre ngai il y a des gens qui zanga na ndenge moko faux mais ceux qui peut simbiter na les rappels internet na lobby qui zangate ou bien personne na monango ça muto alukane bes na nzela ya prophète Ezekiel na répondre te mais ceux qui ba peut-être que conseil wana ya ko sala documentaire wana oui c'est un bon conseil au bapessier à l'oba à lobby à s'exprimer mais au moins à travers ça ma piège sous ce bimili sous ngapona ngai ce n'était pas le moment où yalinga ka loba il a fallu à lobango au moment où moto ezalaki aujourd'hui si j'étais son conseiller ngana conseiller pendant moto ezopela il a fallu ça la moment documentaire pendant que makamelonga ina justice wana il a fallu ça la mbala moko documentaire tout le monde a un coup circuit tout le monde total nani artiste musicien moko baloba ki abimana femme à député aujourd'hui et après quelques mois artiste musicien bimisi nzembu a répondre batuke à sa femme à député tezaka batu ba lingi boule ba bebisa carrière naï ba kabolé na ba vienne je pense qu'on y est billet aujourd'hui donc cela veut dire que tant que moto ezobima biso yo baloba biso makamebele et là que ça là que batuba ba ina prophète parce que mikolo mutunyo sandimi que prophète aza nzambe pour batuba moni batuba biki makambe belé ba moni na mokili
Pourtant biso pe ba kiza biso toza batabudi abulu to fanda pe kimia na nga wana pendant 2 ans et bebi sa carrière na niveau international batu ba talanga yo po vidéo na nga et comme 1000 vues 2000 vues qui problème mais les loto que na ba 20 000 vues 30 000 vues 40 000 vues les gens va comprendre que notre prophète aza nzambe donc yango monique les frères il a fallu le bango pendant que moto ezopela mais rien n'état ndenge pas lobby bongo soka za pena na kibonzambe nzamba oide ponza matika bana na été numéro nanga eza plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 404 pona bandeko nyonso bana problème spirituel naza prophète naza apôtre te ngai na lingaka mingi molimo ke bonzoto benga mobali akima yo azonga kozonga mwasi akima yo azonga kozonga mikolo ba pero ba lembi pena ba benga trop donc soza na kawana benga prophète Ezekiel oza na posa to désenvoûter mobali no parce que désenvoûter pezali yana mobali mso ba envoûter yi to désenvoûter mwasi to désenvoûter quel que soit problème na yo benga prophète Ezekiel nzamba pesi ba don ebele pona couper sabino solution na combo ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci moto Nzambe. Baneko balandi merci mingi na ndenge bosé belé na omona bosé belé na komona ba vie merci mingi ntama pambola bino émission ezali juste ko éclaircir bino sur actualité ko loba na internet pour na pasteur Moïse Mbiye ndenge à reconnaître kaza mutabakisi boyoki ndenge moto na Nzambe a fungweli bino la vérité na yango to na suka merci na Jotam Mukadi merci na ingénieur Ardent baneko balandi nazana communiquer moko très important pour na bino bana poto. Et c'est une agence moko ezali ko escroquer bat na niveau ya poto a escroquer mama Daniela Ekombolo ba carton atini ba carton misato mais ba fungoli ba ko bimisa biloko na kati na roya pona cité kombo agence wana mama Daniela Ekombolo leli pona biloko na yo agence oko zora biloko bato papa yo robebisa ba réputation biso ba luba to za ba miyibité biso za ba juif ba luba ba to moko ba respectaka biso ba to nzambe mais comment yo ko sala agence na yo oko yibaka ba to biloko na carton. Lelo na pesi bino goût mbala sima na ko cité comme agence yibaka batu biloko bana poto bo sala attention na agence wana na cité comme na ngoka la mingete merci mingi na Lidi Mukadi ma femme merci à mes enfants merci na batu balenga chez biso télévision mama Daniel Komolo batela kimia kolela lelate donc yana biloko mokili ata ba yibio mais tina kaka comme agence wana na numéro de téléphone ya mutu wana na commone complet to dévoiler bango to dénoncer ba miyibi alolenge